Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Kaka oyo ndenge yo uti koloba. Ezali penza ndenge wana papa Roger kolongola te pe kobakisa te. Bato mingi bazali kolanda kaka makambo ngulu botabataba pe bakokufa lokola basoso sanke bamiyeba. Tala eloko epesaki biso mawa na marche wana ya matungulu mwana moko ya moke ya mwasi. Soldat policier belge abeti ye ngondo na moto mama na ye kutu mpe akomi kolela. Bokoye kobomisa bana na bino pamba bokoye komikota tala tozali koloba yango bato oyo bazali kolia mbongo ya Congo na minute oyo ata ba opposant congolais oyo ndenge bozali komona bango na poto ntango mosusu bozali komoloba ete bazali kobunda mpo na Congo bazali kobunda mpo na Congo me bandeko bazali na babisika na bango oyo baliaka bambongo oyo makambo etali opposition esika bambongo wana ebimaka mpe ekoleka na bakonte na bango bino bazali kozwa bino kaka lokola bato moko oyo te bautilize bino sanke bomiyeba yango na tozali koyebisa na bino bandeko kongole bofungola misu Armand Tungulu yeyo akufi lokola taba lelo bakomi koluka famille bakenda ta mpo basala autopsie famille baza na Congo bomoni ndenge famille na ye bakomi kobanga kokende wana nyonso tu mpo na nini mpo na kolakisa bino ete famille bango moko bazali komona ete likambo mwana na bango asali ezali ya mabe mingi koleka mpo na koyebisa bino ete baliwa moko ya soni ya bosalite ya boniama sikoyo ye wana moto mobimba asi akufaki olieba tia ye na se ya mabele na lokumu no babombi ye kaka na frigo kuna mpo nini bazali kozela ete famille baya mpo ete basala autopsie famille yango mpe bakomi kokima bomoni bozali kotia bato na bamerde ya kosakana te bandeko bino bato bozali na bafamille na bino na bakongo botika kolukelaka bafamille na bino baproblème okomona mpe ntango mosusu soko otali papa ya Armand Tungulu bie mama ya Armand Tungulu basi bakoli na bango ntango mosusu bakomi bampaka olimba papa na bakufa ta na honneur bana na bango bakunda bango bakomi nde kokundaka bana na bango na makambo ya bozoba ya boniama bomoni sikoyo boyebisa biso soki akufaki na liwa moko ya malamu eske baparent na ye balingaki babanga mpo na kokende basala autopsie eloko nini sikoyo ezali kobangisa bango mpo ete gouvernement alobi baya bafamille baya kotala ndenge autopsie ekosalama famille bazali kobanga kokende mpo ete eloko moko ezali koreproche bango bamoni ete mwana na bango asali likambo ya mabe yango tozali koloba na bino bandeko congolais bato oyo bazali kodistraire biso bandeko ngai kutu mama Rosalie na minito ndenge nazali boye ata mofingi ngai ata molobi n'importe quoi ngai kutu naza kuna te ngai susi na ngai kaka natalisa lokute ya baopposant congolais ndenge nini bazali komanipule bato mpo ete bato bayeba verité lelo Armand Tungulu akufi me okomona sikoyo bandeko tokoyebisa bino verité moko bomoni ndenge Armand Tungulu akufi boye baparti politique esalisali barapport na bango ebele bake bakotisi yango na bamarche oyo esalamaki na badate ya bamarche bake bakotisi yango boyebaka ete bambongo ekoleka na bakonte na bango bambongo ekoleka na bakonte ya baparti politique na bango me bokoyeba te bayebi ndenge nini basalaka bamakambo na bango tozali koyebisa bino ntango nyonso tu bandeko babolingo ezali bamakambo oyo tozali koloba yango te na ndenge ya nini tozali kolobela bino makambo ya solo bandeko bayebi ndenge nini bazwaka bamike na bango nde balelaka baevenema ya boye mpo ete baparti politique na bango bambongo ekota yango na ndeko tozali koloba okokufa ngulu lokola taba politiki ya Congo boyebi yango malamu te bato oyo bino bozali komona ete bozali kobunda ebele kati na bino na baopposant wana basololaka na bango na ndenge ya molili na gouvernement na ya Kabila kuna mpe balelaka ete Kabila apesa bango poste mingi bozali koyeba te me tolobaki ekozala na mokolo oyo bokomona bato mosusu ko bakomi pembeni ya Kabila mpe bazali kosala bamisusu bakosumba badiare ya mobesu bamosusu bakosumba badiare ya mobesu mpe bakoregrete bakolapa mpe makambo ya kosalaka makambo ya politike
lelo mwasi Armand Tungulu azali komona bato nyonso to bazali sima na ye mais ayebaka yango topesi mwasi Armand Tungulu kaka inane mokolo komona bato mosusu bazali koya pembeni na ye bakomi pembeni ya Kabila bazali kosala na basi mokolo wana mwasi Armand Tungulu akosanza penza politiki ya bapolitisien oyo to baopposant congolais bazali banda ya mboka toyebisaki bino ete baopposant congolais bazali na bango bavrai opposante bazali kaka bana ya kuluna bazali koluka moto nyonso azali koluka ete asala likambo ya monene Kabila tyaeka po ete lobi akende na Kongo akende kosala politiki boyebi politiki te ndenge balobaka ete ndoki politiki bandeko tozali koyebisa bino soki boyebi bato ya mayele bayebi eloko nini tozali koloba baignorant nde bazali komona ete tozali kosala makelele mais tozali koyebisa bino mokolo bokomona bato mosusu bozali kobunda na bango awa bakomi na kati ya gouvernement ya Joseph Kabila nde mokolo wana bamosusu bakolapa makambo ya politiki mpe bamosusu bakobimisa diare ya mobesu mpenza akoti na toilette aza kosumba motoki ezali kobima mpe aza kondima te aza koloba kingami akomi pembeni ya Kabila ye moto azali koganga awa yango na tolobi ete bandeko bozala mayele bokokufa ngulungulu bapolitisien wana batikali mpe bazali na makambo na bango oyo bazali kosala na ndenge ya molili mpe bazali na contact toujours na pouvoir en place sans que bomi yeba bazali koutilize bino sans que bomi yeba politique ezali monde mabe ndeko politique ezali monde mabe yango tozali koyebisa bino boyebaka ete mboka na biso na minute oyo tozali nde na besoin tosangana tokende totonga mboka makambo bino bozali koloba ezali na ntina te songo otali mpe bato lelo bazali kosala baopposition lelo bazali kaka bato batravaillaki na ntango ya deuxième république eloko moko mpe basalaka te babomi mboka pendant 32 ans lelo babandi koya kotalisa biso théorie etala mboka ife tambola bo mboka ife tambola bo mais lelo mboka yango mpe bo etambola malamu bazali ata na eloko ya malonga bazali kolakisa biso te bazali kolakisa biso kaka ndenge nini bato bakufi 6 millions de morts bafemme violée mais bazali kobosa na ete côté équateur mpe bafemme bazalaki violée ebele na basoldat oyo ya Jean-Pierre Mbemba balingi kolobela tala bino bozali kolobela kaka bafemme ya este kuna ya este ya Congo mais bolobelaka mpe oyo basoldat ya Mbemba ndenge baviolaki na côté équateur mpona nini bozali kolinga kokosa bato boye komanipule bato basoldat ya Mbemba baviole bato na côté équateur makambo yebani me bozali kolinga kaka kokamufle mawa mingi mpo na bino mawa me boyebaka ete nzambe ya kokonfondre bino bolinga te Joseph Kabila azali ya nzambe ya kokonfondre bino eloko ezali kosala bino mpo ete babie oyo nyonso bozalaki na yango na Congo makambo nyonso ya mabe bozalaki na deuxième république na ndenge botika babie na bino wana bokimia na poto susi wana yango nde ekomisa bino motema mabe motema likunia me boyebaka ete Congo wana bokosala lisusu bozoba na bino te oyo bosalaka pendant 32 ans na Congo bokozala kaka bato ya milelo awa na poto botikali neti bato ya libabe po ete 32 ans oyo bonyokolaki peuple yango nde bokobanda kofuta yango nzambe azali kotalisa bino bokofuta baprofesseur bamaître bafonctionnaire bango nyonso tu wana bazalaki impeye bane na bane nani akolobela bango nani akotala ata bango liso na ntango ya deuxième république Mobutu azalaki koyeba meme teke batata oyo bazalaki na bafamille bazalaki impeye susi ata moke te ye mpo na ye susi na ye ezalaki kaka te kabimisa bapeuple na libanda babetelaka ye mababoko Mobutu oye wana nde amoni lokumu mpo na ye bato baniokwami kaka ndenge toyebisaka bino bandeko babolingo okomona mwana moko ntina te okaka mpo azalaki mwana ya omona aza kobima na $50,000 na poche aza kokende kopanza yango na makambo ezanga ntina na ntango ya deuxième république alors ke bato bazalaki impeye bakongolais tozali koyebisa bino boyeba yango bobosanaka histoire te
bobosanaka histoire te mpo soki bozali kobosana histoire un jour bokoregrete mpe bokoloba ete tosali lisusu erreur. Ngai biso tokosepela na moto oyo azali na susi ya mboka azali kosala misala mpe mboka ezali komonana mpe azali kotonga mboka wana nde tolobi ya solo mpenza moto oyo alingi mboka. Me biso tokoye kondima moto oyo te azali koyela biso na badiscours ya lokuta lobi azwa mboka aboma lisusu mboka lamu.